Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino mpona kopartage makambo oyo Nzambe atie to partage yango na bandeko nyonso oyo bokolanda ngai na video oyo. Yango na kosenga na bandeko nyonso to bondela po ete ekolo na biso aza na biso Saint-Esprit aza na ngai aza pe na ndeko moko na moko akolanda video oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa tala ngai mwana ona liboso na okolo na ekopesa o merci 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 mpona bomoi na nga, merci mpona bomoi ya ndeko moko na moko akolanda video o papa kumisa masanjola mana okolo na bomoi topesi o merci topamboli o Seigneur oza Nzambe na biso olimbisa biso tango nyonso na mabunga tozosa ozolimbisa biso otangela biso mabunga na biso te yango topesi o merci tokumisi o tonetoli ozwa na o lokumu Nzamba ba Nzambe papa tobeli o molimo santu zala na nga na video o nazosala nga te naloba me yo ndo loba kolo na pesi pe ndeko moko na moko Seigneur akolanda video o na maboko na o Saint-Esprit zala na moko na moko pe sosolisa eteya ye papa azwata implice na video o Seigneur topamboli o tokumisi o tonetoli o nyonso akozwa video o mpona kosalela yango mabe ekolo akutana na o video o ebimisa moto devant mutu nyonso akolinga kosala mabe na video oyo na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu topamboli o tokumisi o tonetoli o nyonso tobondeli bongo tobondeli na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen amen amen. Bandeko na ngai mama Deline nde kaka na lobi na ekosala video oyo mpona kopartage makambo oyo naza nango o nakutani nango mikolo oyo po ete ndeko moko na moko akoyoka video oyo Saint-Esprit akosunga yo po ozwa mayele na vie na yo spirituel ndenge ezalaka comme d'habitude kaka ndenge nalobaka makambo oyo nga nakutanaka nango na vie na nga po epesa bato mayele yango mpe na ekoloba oyo napesi bandeko nyonso merci 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 na bandeko nyonso oyo bokomelaki ngai botindelaki nga baaudio Nzambe amona bino en tout cas nazosepela makasi Nzambe azala na moko na moko na bandeko nyonso botiaka bacommentaire na bavideo Nzambe amona bino pe bandeko nyonso oyo boemaka bavideo oyo boemaka bavideo wana Nzambe amona bino nde botiaka bajeme na bino na video wana na bavideo nasalaka Nzambe azala na moko na moko amona bino. Napesi bandeko nyonso merci na bacommentaire botiaki na video oyo euta ekoleka video oyo euti oleka nasalaki 2 jours passé nalobelaki likambo ya bavoka nde Nzambe alobaki na biso tobondela avant kolia bavoka po ete babebisi bavoka wana yango nasalaki video wana mbangu mpona koyebisa bandeko likambo wana. Nzambe amona biso na temps o makambo nde tokomi boye foka Nzambe nde abatelaka na nyonso tobondela mpona biloko nyonso akolia. Lelo na loba na bandeko elo nasali video oyo mpona koyebisa bandeko makambo oyo ezokomela biso na mokili oyo monguna Satan a multiplié ba système ebele mpona kodétruire biso bana Nzambe yango wana na ndeko na biso se nasi asila kopesa audio moko wana o natiaki wana ndenge monguna Satana atindi bato na bokende na église bokende koséduire bango. Donc mission monguna Satana eza église o eza ngana yo o to tambwa na kobanga Nzambe po ngana monaka alakisi abi groupe wana kutu bango te po bango bazaka deja ya biso. Si tozwa bango deja bokende koséduire nde baoyo ya groupe mususu wana donc kaka église. Donc Nzambe azala na biso abatela biso na ba piège nyonso monguna Satana tokangama na ba piège na bango te. Donc Nzambe a protéger biso. Elo na loba lelo na yebisa bana Nzambe ke na ndenge toza boye na ba vie na biso soki monguna Satana
alinga sala o mabe alinga détruire yo akoki yo azokoka o te akoya soki azokoka o te akoluka kodétruire nde vie de prière na yo akoluka kitisa o na vie spirituelle na yo donc ngeloba kodétruire prière na yo lere akodétruire vie ya prière na yo mpo ye akoka kokota wana mpo akoka kodétruire yo nasi bocomprendre nde nalobi ye azoluka azwa yo asala o mabe aboma o adétruire yo azokoka yo te akosala nini akolika sikoyo adétruire nde vie de prière na yo le ye akodétruire vie de prière na yo ozokoka su kobondela te yango tomonaka bapongi bafaiblesse na temps ya prière boccupation moko boye mpo kaka obondela te donc ye moto asalaka bongo mpo le vie de prière no ekokita nde ye akokota mpo adétruire mutu ndenge na explikaki na video mo nalobaki ke tozala na baniveau spirituel na biso lere oza na niveau na yo boye monguna satana oluka fa kitisa yo mpo ye aya kodétruire yo mpo soki akitisi yo te akoka kolonga yo te mpo aza na do abundisa yo likolo te wana intervention nzambe koya fa bundisa yo na niveau ya se sikoyo ye akoluka kitisa yo na se vie de prière nokita mpo aluka kodétruire yo yango nga lelo oyo nazoyebisa bino makambo oyo ewuti kokomela nga makambo oyo ewuti kokomela nga oyo modele nawuti nango mpo ngai soki bino mo boyebi nga nalobaka na nga oyo ekomelaki nga nakoyebisa bino nakoki kobomba te nayebisa bino mpo bino bokozwa mpe mayele na raisonner question na yebisi bino bokozwila yango mayele na bavi na bino bocomprendre mpo eza bastratégie oyo monguna satan akomi kotravaille nango yango nakoloba eza vraiment mingi na ye nalobela likambo ya prière na likambo ya komédite parole likambo ya komédite parole méditation na prière bandeko bokanisa nayebisaka bino lere nzambe amemaka nga na lieu de repos lere amemanga na lieu de repos namona bato bandako na bango molili bandako na bango molili mpo na nini bande komédite parole te bando médite parole te mpe bazalaki kobondela te donc esika siko tokocomprendre ke bible na mabondeli eza mwinda epelaka na topelisaka mwinda na bandako na biso oyo totongaka na royaume de Dieu ndenge moko na koyebisa bino mpe eza mpe minda oyo epelaka mpe na bavi na biso komédite bible na koprie nyonso mibale eza minda na koyebisa bino makambo oyo nga nakutanaki nango sikoyo eloko nakoloba ke na bavi na biso soki monguna satana azobundisa yo abundisi yo na position boye abundisi yo boye akokende na position mosusu azolukaka bastratégie ebele soko biso bana nzambe fo tokomprenaka bastratégie wana mpo tozala mayele nga na oloba nanu ke tinde nabimaki na réseau sociaux naosala nazala na nga na bitumba na nga banda kala biso nyonso bana nzambe nde tozalaka na biso na bitumba en tout cas oyo akolobaka ye azalaka na bitumba te aseke fo mitala ozalaka na ngambu nini mwana nzambe nyonso babundisaka ye kaka me elongo ezali esengo na biso mpo ezali mpo bitumba oyo biso tobundaka na victoire mpo yesu masi asi alongaki deja na ekulusu donc nazalaki na bitumba na ngai ya ndenge oyo ezalaki normal après le na ye na bareseau sociaux bitumba na nga eye makasi na bareseau sociaux na makambo nga nayebisaka bino monguna satana alingaka te asepelaka te ye na bato nepo yebi ke bato bazozwa mayele epui nga biti nasalelaka bavideo oyo eza mpo bato bazwa mayele bacomprendre ndenge akovivre na mokili bacomprendre makambo eleka na spiritualité mpo spiritualité nde yango moto ezodirige physique biti na ngai yango wana oyo ngai nabima mpenza mpona koloba boye epui nzambe aloba na nga deli loba makambo oyo olingi bandeko no bayeba epui oyo nga na koloba noloba basala eloko te nzambe aloba na nga bongo donc nde na ye na réseau sociaux bitumba na nge ebandaka nanu bato kokomela nga ndeti bamessage na whatsapp kebenga biso mpo toye kocomprendre ke oza na connaissance spirituelle oza na connaissance na makambo spirituel mais oza na besoin ya encadrement spirituel faut to encadrer yo spirituel
to encadrer na banda complète encadrement spirituel yango ndenge lobani nga na banda répondre bango abitala soki boza na mission na bino mpona nga bo détruire nga nde bo détruire saki basali na nzambe babimaki avant bobenga bango boya bosala bacour bosala bozongisa nzoka bozoko initie bango na mamabe na nga kutuko bolonga te mpo nga ta naza na bolobi ke naza na connaissance spirituelle naza na nini encadrement spirituel te nayebi te so encadrement spirituel ezala nini nga soki naye na koloba nalobi na nga o na koloba obengaka biso avonsala bavideo obengi biso oyebisi biso topesa ko baverset biblique koloba nga bi non na koloba ta naza na verset biblique te na koloba o nga na koloba oyo akoyoka ngo soki amoni na verset biblique malamu soki mpe amoni te soki akondima bongo andimi soki mpe akondima te wana ye moko eza mosala saint esprit moto akosala ngo nga na koya kaka na oyo nga nayebi yango nga na koloba na nga namonaki ke en tout cas elo na bande ko mona ngobie te mais nzamba aloba na ngapete ke so bande ko benga na ndenga mabeto na ndenga malamu en tout cas nzambe aloba na ngonte ngamoka na mona ke funa zala mayele après wana na komi ko mona babitumba mona bandoto bitumba spirituel oyo nabetelaka bino nazobonda na moni boye nazobonda na moni avion banini babitumba mwa bongo nde na oyo nayebisa bino na moni bato bazokolanda kolukanga basalanga mabe babomi na suka yango baye kokanga nde le nalamukaki naboyaki siko kosala so bavideo me nzambe na papa dele alobi na nga nzambe mpe aye kozongisa nga alobi na nga ke esala baosala eloko te deja kutu yo si babanda de akozwa bavideo no bazokanga ngo bafoto bazobla bafoto na yo bakokenda ngo na monde amai na se ya mai abi na nga deni bazomona makambo na bango na bafoto na yo nzambe abi na nga bongo nde sika na kozwa makasi na nde nayaki suku obima boye ozomona do babundisaki nga na position nyonso bakoka te avant kutu wana nde nabetelaka bino leka na bandaki kaka kosala bavideo sika nde namonaka wana kutu zela wana kuna na komi na YouTube te na ndota na YouTube me na partage mingi na Facebook nde na monaka oyo na yebisaka bino ke bayaka ba sirene bayaka ko bimisa esprit na nga awa o le na ina loba na kombo na Yesu masiya nzamba na nga te tika otala makambo oyo ezoleka ozomo otama mbweleka nzamba lakisaki ngango pona koyebisa bino ke bozama ile na tungisa video wana na osala londe na bai na osala po bomona nzamba bi makambo wana ezosala masiko nde bazozwa bana nzambe bazokomisa bango ba sirene inconscient po bazokuta bango na biloko ba sirene na banzoto na bango bazokuta bango na biloko ba sirene na ba vie na bango bazokomisa bango ba sirene inconscient nzamba alobaki na nga bongo abi soki bakutaki eloko na bango moko kati na yo en tout cas tan obelelaki nga ndeni intervention na ngeni ngeke ya te place wana ozomona enseignant ki nga bonde après koyebisa nga yebisa batu mandenge basirene bamemaki okuna ozomona na lobaki on na video na to lobela so makambo ngo après nde bakokaki na bango mpe nga te bameka na makambo nyonso bakokaki ngai te ata moke bazomeka en tout cas bamekaki na makambo ebele miso kutu na beta te nde après akokoma ke funa kufa lokola bazokoka kozwa nga te bakomisa nga na kana bango bandeko na ngai en tout cas na mokili oko tozala na biso kaka na komikitisa na makambo ya nzambe tozala na biso kaka na komikitisa tobeta tolo teke ngai bakokoka ngai te ngai te bakokoka ote soko ozotambola na kobanga nzambe otambola na vie ya sanctification ya kati pe ya libanda epuis ozokobondela ozotanga makomi nde bakoko te kokoka yo te eza yango wana bakoka yo te mpo yo ozolobake bakokanga te mpoka yo ozolobake bakokanga te bakoka yo te mpo ozosambela otambola na obanga nzambe ozomedite parole nde bakokoka yo te ndenge wana sikoyo nge eloko na koyebisa bino nde baluki koboma nga mpe bakoki te sikoyo ndenge nazoyebisa bino ke bazalaka soki baoluka koboma mutu to kosala mutu mabe bakoki te bakomprendre sikoyo vie de priere nde tokoka kokitisa yango te yango tokoka kozwa ye te ngai le bayimba boma nga na nzambe na bolingo na ye en tout cas na telemaki makasi na priere lokola na ndaomona makambo nyonso nde ezosalama ndenge bazosala nga nde bazoluka koboma nga na baintervention nzambe ndenge ozoya
en tout cas na évitaki distraction nazalaki vraiment kobondela mpona yebaki ke naza na danger mikolo oyo kobondela makasi oyo ya maseki te na nde kobonde epi nzambe na bolingo na ye ayebisi bato ebelebele kaka oyo bolanda nga bobondela mpo na nga babondela mpo na nga atushaki mitema bato ebele bakomaki kobondela mpo na nga yango wana mpe nzambe analongaki etumba wana yango wana nzambe alongisaki nde nakomi boye na 2022 mpo ezalaki ke funa kufa kaka avant 2022 mpo eloko na ye kokomprendre le tokomi 2022 nazomona su mpenza makambo yango te oyo nandeki komona nakomomona ondire mwa kimia me na 2022 wana bachange siko stratégie basali na bastratégie mosusu stratégie oyo bango basalaki nzoka ezalaki ke mpo eboma mwinda kati na ngai eboma mwinda kati na ngai nde bayaki na stratégie mosusu yango wana bandeko na nga eloko nakoyebisa bino soki ozoleka na epreuve nyonso oyo oleka nango kotika kosambela te kotika uti kosambela te me konéglige prière te ata okufeli mutu oyo aza etre moko cher pa na yo ata okufeli esika ofandi wana omoni aire ya prière ekoki sana olokwa mutu alali bato bakanisaki oserepose moke nzoka na kati na yo ozobondela ata ozwi problème yango ya ndenge nini bondela na temps oyo tokomi monguna satana amultiplie basystème na ye atie biso bapiège ebele nakoyebisa bino soki ezali ke mutu bazobundisa oyo bakoka yo te bakolinga sikoyo bakitisa vie de prière na yo bakokota swati na mwana na yo swati na mobali na yo swati na mwasi na yo po kaka le bakota kati na baprepa na bango mpo na bazwa yo bakokota kati na mwana ndeni mwana na oyo moko boti oloba ne likambo boye mwana komotelemela yo oloba boye mwana komi korépondre o mabe ale yo oyoka pasi na motema lero oyoka pasi na motema nale yo mpe so omona obandi koloba su na mwana mabe monguna satana akoti akokota ndeni leri mwana azoloba na yo makambo mabe otali mwana oyo nga nasali bolamu mwana oyo namoneli pasi ye kamuta oloba na nga boye oyoki pasi na motema mookoka kobondela eza te leri okoki kobondela te bango basepeli ezoboma mwinda na ndako na yo oke na makambo na oloba bocomprendre bakokota na mutu kaka oyo bosambelaka na ye oyo mpenza omoni bayebi ke soki tokoti na biso epai ya bandoki neti bato oyo ayebi ke baza bandoki baza ya nzambe te soki tolobi ke bango nde basala ye mabe esala eloko te mpo omoni soki olobaka te bango eza genre na bango balobelaka bato mabe bango eza ndenge na bango bafingaka kaka bacholaka kaka batongaka kaka eza genre na bango me bakotaka papa mutu bosambelaka na ye ye wana nde bakotaka pa mutu oyo oyebi ke aza ya nzambe bakota pa na ye mpo bakota pa mutu wana fo bakuta pe eloko mo kati na motema ya mutu wana bakokuta eloko mo ndeti jalousie kati na motema mutu bakokuta eni kati na motema mutu bakokuta eloko moka na kati na bango mpo epesa bango porte d'entrée bakota pa mutu wana mpo apartir kokota pa mutu wana nde bakokree likambo moko mpo ye sikoyo asala mabe na moninga na ye wana eza mpenza ndenge bango batravayaka bazotravaye bongo mpo yo leko komona me ye mpenza asambelaka ye mpenza aza ya nzambe pourkui koosala nga boye bakokotaka pa mutu mpe oyo osalela bolamu moko na vie oyo lero oyo omona bongo oyoka pasi ye mpenza mutu nasalela bolamu bakotika pa ye ka mutu akosala nga boye ye ka mutu akofinga nga ye ka mutu akosala nga boye ye mutu nakabela ye mutu nasalela boye bakokota wana yango wana yo mwana nzambe lero omoni bongo oyebi ke mutu wana aza ya nzambe
mais aza na ye na porte d'entrée na ye moko o monguna satan akotiona ka po adétruire nde yo po adétruire nde yo yo siko fo ozala mayele batela motema na yo fo batela motema no protéger motema na yo protéger motema na yo so totangi na proverbe 4 verset 23 elobi na biso boye elobi na biso garde ton cœur puisque toutes d'autres choses. Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yango wana pe balobi na biso na proverbe wana. Donc Bible lobi na biso to garder mitema na biso puisque toute autre chose. Donc to garder yango koleka biloko nyonso. Donc batela mutema na yo koleke loko nyonso. Mutema na biso to batela ngo na nini? To batela ngo ekota soko siliki ekenda na mutema. Kande zekenda na mutema. Do monguna satana kotia omuni soki bandoki balingi bakoloka na ndaku wana bayaka na bakutaka ote. Bayaka na bakutaka moto bakutaka boy. Soki bazana mutu na bao moko azana ndaku wana bakotinda ye yo mukolo mona ekaka siliki signale biso. Yango Bible lobi na biso ke soko siliki kolinga te olala na kanda. Fo longola kanda na bandeko nanga so mutu oza na kanda ko sambela te. So oza na ebite so bore makango soko siliki o yuki makanda makaso ko sambela te. So monguna satana sala abongo akotia likambo moko epesa okanda. Epesa okanda osilika. Lero osilika moe osambela ezate. Epesa okanda oyina mutu. Lero oyina mutu. Deja o mutema na we baby. To batela mitema na biso. So to ozana jalousie kati na mutu ezo détruire mutema na o batela mutema na ote. Ozana eni ya koyina mutu na mutema na yo ozo batela mutema na ote. To batela mitema na biso mabe ekota te na mutema. O nyonso efandi kati na mutema na biso. Nyonso efandi kati na mutema na biso. So mutema na yo baby esili po na yo. Esili po na yo monguna satana kokota ndenga lingi na vi na yo. Siko aza na posa bebisa mutema no ako utilize ta musu mwana nzambe moko yo yebi. Oto mutu moko yo sala bolamu azongisela o mabe. Ya omuni Bible lobi na biso ke soki mutasali o malamu mabe yo zongisela e bolamu. Bondela pona bato bazo yina yo. Bondela pona bato bazo lobelo mabe Bible lobi na biso bongo. Po ba yebi ke yo soko sali bongo te obebisi pe mutema na yo. Ko yina mutu azo yina o te bandeko nanga. Poso ozo yina mutu azo yina o obebisi mutema na yo. Siko na nyonso wana tozo garder mitema ngai na be preuve oyo yelinga na 2022 oyo en tout cas na gardaki mutema nanga ebeba te nazo garder mutema nanga ebeba te na gardaki mutema nanga ebeba te na be preuve mais nazalaki tellement esengo makasi makasi onga nazalaki nango nazalaki tout le temps na WhatsApp. Tout le temps na WhatsApp tellement nazozwa ba témoignage kitoko ezolengisa ngalo nazo sepela po biti nanga na sala ba vidéo o bato bazwa mayele bakoma na ba vie de prière bakoma vraiment na bonzambe makasi. Siko nazo yoka yango en vrac na WhatsApp. Bato bazokoma tata bato bazotindela nga ba audio do nazalaki esengo nangi zaki na yoka aka ba témoignage bato ba pesanga. Mama Deline banda na banda kolando non koma na bonzambe a niveau likolo banda na banda kolando na sambela mais na yoki en tout cas te na bonsi et puis na komi komona nazai kolota te na komi kolota nazai na en tout cas na zui ba témoignage ebele Mama Deline na tika ba meshi po le na yoka ki na tika boy na zongisa boy ba témoignage wana e banda toujours ko sepesanga to koma air à prière boy ngana talinga bi nazoyoka nanga bate banini tellement ezaki pe bele nazali pe kana posa funa yoka ngo nyonso ezotikila nga tante nga pe nazalaki vraiment
te nde nazalaka ata na osata mselo mo appuyer koki na tiki na sali nga siko mpona nga nazwaki yango entre nazwaki yango teke eza vraiment ezo distraire nga nazwaki yango eza eloko moko kitoko nazoyoka batémoignage ata appuyer koki nga bi non prier nanga te nayoka nanga baaudio oyo batémoignage ya bato nzambe ezwa lokumu en tout cas nanda osala bongo mais naye comprendre ke na banda bondela su comme il faut te nanda bondela nanga mais pas comme il faut sikoyo eloko nini eyaki koleka nabetela bino kaka na mokuse makambo oyo nga namoni sikoyo nazalaki kobondela mpenza te nde nayebisi bino nasa eloko nini eyaki koleka yango nayoki nayebisa bino mwa moke komedite parole eza bien makasi mpona biso bana nzambe mpona komedite parole oyo nga nakoyebisa bino na okozala ere mosusu ere appuye obandi kosambela ere mosusu obandi no komedite parole soki toke na bapsaume eza kaka lokola ozosambela loba ozwango na ndenge ya méditation eza différent na lere ozozwango na ndenge ya prière donc méditation elingi eloba bamisusu basimbaka bible mpona lere azotanga bapsaume méditation okomedite nao na genèse okomedite na Matthieu okomedite na apocalypse c'est ça ozomona il faut tosala yango biso bana nzambe mpo ngai nakoki kotémoigne eloko oyo nga namona na kotanga bible na kala ezalaki le nazobondela nabetela binongo je crois soki nazobondela ona 2002 2003 soki nafukami naobondela naokóma dans l'espace nakibomoto boye mwana mati nakomi dans l'espace omwa oyo nini mpuna kiti soki nafandi naotanga bible nde nafandi boye naotanga bible nga na bible naomata nakomi dans l'espace monga omakamni ndeni na mati boye dans l'espace ndeni mpuna kiti me na moya lelo soki esalameli ngai nde naotanga bible boye nakomi dans l'espace naozala na kimia nata makambo nini eleka tolobela makambo wana nsima tolobela yango nsima tokóma na makambo makasi oyo apôtre Paul alobi naza na makambo makasi akopesa bino me nazopesa bino nanu biloko ya makasi oyo nakopesa bino me naopesa bino na bamiliki mpo na bokomi makasi te ozomona mwana nzambe ayebaka ndeti boye nga soki nayebi ke babone ya Deline TV boza na saint esprit makasi donc oyoloba oyo nyonso nalobi bokomprendre yango bokomprendre po tokóma na baniveau mpe ya makasi donc esalaka bongo ebandaka kosalanga bongo esika na comprendre ke même puissance oyo nazozwa le nazobondela même puissance nazozwa le naotanga bible naoyebisa bino vérité esika na comprendre ke même puissance oyo nazozwa le nafukami naobondela même puissance nazozwa le nazotanga naomedite parole na comprendre ki yango deuxièmement ebandaka ngai na confinement oyo ya liboso na confinement oyo ya liboso wana opesa témoignage mwa moke na makambo ya bible na confinement oyo ya liboso bandeko na nga soki nafongoli bible nazotanga le nazotanga bible boye nazotanga bible alomona na bandi koloba makambo mosusu oyo eza na bible te ezobima na monoko na nga makambo oyo eza na bible te lelo bande première fois esanga nando susu mokanga ndi naotanga mwana zongi na bandi kotanga papa deuxième jour esalinga bongo troisième jour ngabi nazoyemake mikolo so naotanga bilo nde naotanga makambo eza te na bible eza nini bamona ye kokanisa nga bi te funa kanga makambo nga nazotanga eza nini boyoka likambo ya liboso nakangaka likambo ya liboso nakangaka bandeko na nga leo wana kaka nde toandosambea na balini na bandeko nakangaka likambo moko wana eloko nga nakangaka ezalaka notanga kombo mutu te do totiaka lokola ke mwana mwasi yango kombo na ye mami totiaka lokola mami azalaki moko ya bamama tozalaki kosambela bango na ligne tomonana te toyebani te me toyebanaka na bakombo mama Deline mama intel toyebanaka na bakombo mpo tozobondela na bango na ligne moko oyo tozokaka kombo mama intel bondela mama na do tozalaki bongo sikoyo lenga nazotanga bible na ngai
wana période wana to sambela na bango en ligne. Mais nga na moi nazotanga Bible na nga le nazotanga bona otanga bandeko na nga na moni ebandi kosala nga nazotanga makambo oyo ezate na Bible. Mba monga mona lobinga bi ndi na otanga su makambo ezate na Bible eloko ni ezosala nga na tanga makambo ezate na Bible. Après na bite na kanga siko makambo ngo o nga nazotanga po nde nazotanga bo nazokimisa ngo ale mbala moko na kangi na yoka ka nazotanga ebimaka briske oyeba te naotanga na yoka boyoka na bandi kotanga napesa ka mwa mosongo exemple kombo na ye Marie mami na exemple mami napesa kombo ya mami po naotanga kombo mutu te ya obima talo lobima nanga na télévision ok namona nazotanga sikoyo na Bible na bandi kotanga place mo natangi nakoma kaka mami aza na mwana moko na ndako na ye parmi bana oyo abota mwana moko aza na ye kuna mwana wana alingaka kotanga Bible te yebisa ye eza devoir na ye mama alakisa mwana na ye kotanga Bible eza devoir na ye yebisa mami alakisa mwana kotanga Bible aza na mwana moko na ndako na ye mwana wana alingaka Bible te bamona susu nga o makamni na tangi na bandi ko kanisa nga bi na tangi bo na tangi bamona juif na biki na bandi kokoma mbala liboso esalaki nga bande koleto obondela ba makambo susu spirituel ebakisama biso mbala liboso esalaki nga ezalaki message wana nayebaki mwana mwasi wana te nayebaki vi na ye te na bana na ye mais leto koti na groupe nayebisi makambo nga na monaki nayebisi nga na bi mama intel tala nzambe le na otanga Bible ebimi na munoko na ndo message ya nzambe ebimaki na munoko na nga ke yebisa ye alakisa eza devoir na ye mama alakisa mwana na ye kotanga Bible abi mwana moko parmi bana oyo bota mama na lobi wi naza na mwana moko kombo na intel mwana na linga Bible te alobaka Bible eza ya bapaya na mona yango nazobisa bino nzambe na likolo aza témoin nzambe aza témoin ba oyo tokosambelaka na bango na ligne période wana bayebi makambo nazoloba yango wana totangaka Bible ekodeveloppe bavie na biso badon na biso kati na biso epuis koprie yango nazoloba na bino prière na komédite parole nazokende nango nzela moko mpo nayebisi bino l'air Saint-Esprit amemaka nga na lieu de repos na monaka bato o bandako na bongo ezalaki molili bazalaki bato o na mokili boye banda otanga Bible te banda kobondela te yo bandako na bongo ezalaki molili le biso totanga Bible tozobondela tozopelisa minda na bandako na biso toye lisusu tozongi na makambo nazoloba donc nazoba importance ya prière na kotanga Bible na bepreuve tolemba te kotanga Bible po yango nde eza makasi na biso po monguna satana ateli yo mutambu wana o yo okitisa vie de prière ngande esalaki bongo en tout cas na remakaki nazaki na mwa bolembu te mais nanda bondela comme il faut te nde pe na bondela kezalaki te nde nazalaka na fongoli penda Bible nazotanga Bible boye ezalaki pete ezalaki nga kaka na WhatsApp nazosepela na nga nayokaka batémoignage ya bato nazosepela na nga en tout cas esengo na nga ezalaki nayoka batémoignage ya bato nazalaki mpe na notion su ya baere ba prière penda te esalaki temps mingi te bandeko na nga boyoka makambo ekomelaki nga après naye mukomusu naye koloba na bato lisusu oyo tolala veye na biso chaque semaine une fois tolalaka veye tobondelaka makasi na veye wana naye koloba na bato mpe veye eza te lelo veye eza te moto esika alia sala veye ne nazali mpe na ide ke nasala veye nga moko nasala veye nga mo me nasalaki yango mpe te nasalaki yango mpe te nyonso wana ekontribuaki na mabe oyo ekomelaki nga ekontribuaki nango po soki tosalaki veye na biso wana mbe na nga nakita te bandeko na nga elo mosusu na oya koloba
na loba eza bandoto oyo tolotaka. Ngale nazalaka kala nazalaka na nini na ndo bondela makasi omona bondeli makasi mikolo wana apres mikolo mosusu omona na kiti nanga na bondeli makasi mikolo wana apres mikolo mosusu na kiti nanga. Sikoyo na banda kolota ndoto naza swati likolo ngomba nazoluka ndenge akokita bole nakokita nakitaka na vitesse nakosote na sauter mais le nakosote pour na lamuki nolota ndoto to swati naza likola immeuble moko naoluka ndenge akokita escalier eza te naoluka ndenge akokita apres funa sauter le nazosaute nagagi na sauter ale na lamuki nanda kokomprendre te oyo ndoto ninga nalotaka oyo ndoto ninga nalotaka nde nanda kotuna bato mpe banda kokomprendre na bango te ndoto yango nasala banene nalotaka ndoto wana nde apres nde naaki koyeba ke nalotaka ndoto oyo soki mikwana nalembisi priere soki mikwana nalembisi priere nde nalotaka ndoto naza likola ngomba nazoluka ndenge akokita naokita na brutal makasi nde naye kokomprendre ke ok soki naloti ndoto wana nakozonga mbangu na priere nde na comprendre yango na bandeko nanga bandoto oyo tolotaka eserepetaka ezalaka na message donc nzambe apesa anga message donc ezalaka message nzambe apesa anga ke okiti donc ezalaka eta ya esprit nanga donc soki nabonde na mataka likolo lea omati likolo lea mpe okitisi mpe priere okiti na yo donc yango na bandoto mosusu moto mosusu okolota ndoto ozomata ngomba me kilo makolo kilo ozokomata te seke priere na yo eza mokie ezokoma na niveau oyo fali ozala te po biso bana nzambe tozala na likolo ya ngomba na songe de sala effort o multiplier sur priere na yo po omata likolo ozolota ndoto oza likolo ya ngomba ozotala mokili bozosepela otala mokili eza kitoko seke vi na oyo spirituel eza likolo moto akokoka o te na bitumba nyonso oza likolo ya ngomba to likolo ya immeuble moko ozotala mokili boye na se yeba moto akoko te ozolota ndoto oza likolo dans l'espace na likolo bato mosusu baza na se yeba ke ovi de priere na oyo eza likolo baoyo baa na se wana baa banguna na yo bandoki bato mabe bakoka kosimba atali nzaka na yo te ozolota ndoto ozovole likolo ozovole na ndoto apa oyo ya kindoki conscient olobela un jour mambo ya kindoki conscient olobela un jour oyo nazoloba kovole ya bana nzambe biso bana nzambe tovolaka na osalela mo video mikolo kaka osalela mo video mikolo te mama deli mamisu mama deli nozoloba na biso awa en tout cas na osalela bino video yango kala te posi na comprendre pe bino boya bato ya miliki te bato deli nteve boya bato ya miliki te bino boya bato pena ya mikuwa papa bobuku tango kitoko po saint esprit aza kati na bino bocomprendre makambo wana bocomprendre yango ozolota ndoto ozovole likolo tala ndenge ozobondela donc oza likolo bato nyonso baa na se banguna nyonso baa na se mutu oza wana bakoka yo te ata bitumba ngo ndenge nini ata mutu aza na problème makasi yo so okoti bitumba wana bakoka yo te po nini esprit na eza na contrôle eza likolo ozolota ndoto oza na zamba tolobili mwa bandoto moke bandoto ekoki koserepete mutu olota ndoto oza na zamba obungi ozoluka nzela kobima elingi elobake ozalaka prisonnier bakangaka o quelque part mais obondelaka to mutu moko abondelaka mpona yo obima mais falaki kokontinue priere wana pole obimi na prison wana ifale mpe obima na mokili siko ozalaka ya koyenga na prison ozalaka de matisa vie de priere po obima tolobela mamba ba prison spirituelle ndeni bato mosusu abimi na prison spirituelle mais azaka ya koyenga na zamba na koyebisa bino koma ndenge ezalela
donc faut que matisa vie de prière po obima so bandi ko bonde ya makasi bandi ko bonde ya makasi o sutuka mukomsu ndoto yango koka kobima te olamuki boye o lelo pe na loti ndoto na bimi c'est ça ezolakisa eta na yo oza na zamba oza ya kobunga donc eza bajara bandoto bon oloti ndoto batterie eza faible batterie ndeni ekomi faible boye ko batterie ndeni prière na yo ekiti ndeko moko tatiaki on déjà commentaire kuna toka nzamba pambola yo ataka on déjà commentaire na vidéo toleka binga na lota batterie ekomi faible en tout cas mwana nzambe foza na signe eloko ni yo lotaka soki vie spirituelle no ekiti po so ozota na signe te eza dega monene so kitaki na oyo oyebi te ke so kitaki alimongu na satan akoti ya kodétruire yo okanisaka koza ndenge ozalaka nzoka si babandi kodétruire yo na kati donc fo koyeba basigne bandoto fo esignalaka yo ngai liboso na ndo alota ndoto wana naza likolo na kokita na saute makasi nde na comprendre mikolo oyo fona bondela makasi mpo vi na nga spirituel ekiti so nasalaka effort banda nakoma na babitumba YouTube boye nasala effort nakita te mpo nayebi ke so nakiti eza danger mpo na nga nasala effort nakita te mpo nayebi ke so nakiti eza danger mpo na nga yango omoni natosaka makambo vraiment mingi ya prière makasi so nayebi ke mikolo wana nazali na nga na badistraction moko boye naluka na kobima na réseau sociaux te nazoyebisa bino vérité nazalaki na nga na badistraction moko boye période moko nazalaki na feti nayebisa bino te nabwakela bino nga bien nazalaki na feti tellement nazalaki boyeboye yango naboyaki kobima na réseau sociaux mpo nayebi nde bazwaka bafoto na bavideo na nga bakendaka nango keke pa kosala mabe kosala baseremonie mabe kosala mabe bazala wana bakomekana oyo bakoki te bameki na oyo bakoki te balembaka te bakomekaka mpo bayebi ke mokolo mosusu bakuta ozalaki vide mokolo mosusu bakuta oza vide yango wana biso bana nzambe tozalaka ekenge makasi mpo monguna satana akoluka yo okita la yo kokita mpo ye akota aya kodétruire leri monguna satana akoti swati na mwana akoti kati na mutu oyo oyebi ke bosambelaka ne yo oyebi ke aza ya nzambe akoti kati na ye wana mpo nini akuti eloko moko ya mabe kati na motema nesi abebisaki motema na ye monguna okota aliaka okota ye sikoyo akosala yo mabe mpo yo mpo ozongisela ye mabe ale mpo yo mpe so obebisa motema na yo mpo bango baya kodétruire yo yango biso tobatela mitema wana jekwasi nalobaki toye na makambo nga namonaki bandeko na nga nalali mokomosu na bondeli kaka mikolo euti oleka na bondeli nalala boye kaka le na 6 kobondela kaka na donc pongi kuna ye te na bandolota nazolota ndoto se oyo tosambelaka na ye mpo esalaki nga mpe nayebisaki bato ke tosala veille de prière une fois na semaine soko nayebisaki bato lelo veille ekozala te lelo veille ekozala te moto moto veille place azali nga mpe nabai na veille na ndako me nasalaki yango te na veillaki te aoke ezalaki mabe falaki na veille falaki na veille tosala veille na biso wana ya prière mpo elingi esala nga bien lokwa nazobondela te veille wana elingaki erenforce nga me tosalaki mpe veille te nde apres wana nde nayaki kolota ndoto wana nde na explike ke okolota mpe batterie esili nini charge okolota mpe mwinda ebanda ekopela ekufi ozoluka opelisa yango osala boye mwinda epela te so olali ozolota ozopelisa alimete epela te eza mabe telema na prière sikoyo nga nalali nazolota ndoto ser moko tosambelaka ne topuyaka na ye ensemble ser wana ye akoti na ndako le akoti na ndako alekani bamona salon abandi oyebisanga ser adeline yaka kasi topuye te veye na biso tosalaka ya kaka tosala veye nga na yebise nazoya naye komona ke na chambre mosusu wana mwana azalaki akolala na chambre wana
mwinda ekufi mwana azalaki akolala mwinda ekufi na shamba mbamonga na yebisenga na bite zela nanu nga napelisa mwinda ana shamba po mwana alingaka mwinda te pardon mwana alingaka molili te molili akoka yango te na kebo na zwi alimeti na bandi opelisa na shamba na tchacha alimeti epela te nasala bo alimeti eboyi nazongisa na change tige alimeti nasali boye ezopela te na change ezopela te mamo mwana azalaki na shamba nakomi kopema mbao ngarabi azobanga mulili mwana akoka mulili te azobanga mulili mwana ngo azobaka mulili na okoka te mulili na okoka te ngarabi mwana akoka mulili te na mwana so mwinda na ampule na chambre na musu ekufi na mwana ampule na couloir ekufi mamo sero azalaki na salon azobitaka sera Adeline ndako na ezokoma mulili boye mpona nini wani ndako na ezokoma mulili baminde ezokufa partout baminde ekufa partout nga na yebisi moi te na ocomprendre te nazo comprendre te ndeni ndako yango ezokomaka mulili ndeni ndako yango ezokomaka mulili boye abi ndako na ezokoma mulili yaka tobonda ngabi moi pe natika mwana mulili boye ezata azobanga mulili akoka mulili ta azobanga nazopesa meti namona na salon so esika se wana zaki mwinde komi epeli ekufi mbamboka binanga sera Adeline tasu na salon mwinde bandi kokufa mbongo na bi na salon so mwinde ezokufa nzambe na wana osuka wapi ndako nyonso ekomanga mulili puna lamuki le na lamuki bandeko nanga natali boye ngam nalali kutu na nazwi pongi te mponi nakolota ndoto boye ndako mulili boye ndenge nini nabandi kokanisa nakanisi ti ntongo etani nabandi kokanisa ka ndoto yango ndeni ndako ekokoma mulili ngabi soki eza mpo nazobondela mpenza te mikolo me papa diza azobondela makasi papa diza azobondela makasi ndako ekokoma mulili te mbala moko na ye kokanisa nga na bia ndako wana eza nga moko ndako wana eza nga moko eta na nga spirituel ekomi mulili bandeko na nga nayebisa bino verite boye mpo bocomprendre makambo nakoyaka te na baorgueil nyonso nga mpena nasambelaka nga nakitaka te nga nazalaka kaka le nyonso moto na priere te naza mutu bandeko na nga nakitaki boyoka makambo esika ekende mbamonga na ye kokompre nga bi eza nga moko ndako oyo eza nga vi na nga eta na nga spirituel mwinda ekufi nakomi mulili naoki somo mbala moko le nalobi bo bandeko na nga naoki somo nga bikoma nzambe na ngai eloko nini nga nasali oyo ekoki kokomisa ndako na nga mulili na garde motema na nga propre na yina mutu te na garde motema na nga na bateli motema na nga me koma nga nakoki kokoma ndako mulili vi na nga spirituel ekoki kokoma mulili boye ndenge nini nabi ok problème te funa kota mabonde eloka liboso nanu nabaki réseau soso mikolo yo te ozomona na milongo no na réseau soso ngabi pardon po le na kosala video na mulili o nga naza le bakozwa video na nga nayebi te soki bakosala yango nini yango bamwana nzambe fo ozalaka mayele fo kozala mayele oyebi ke na matanga famille oyo ndenge naza boye matanga ezali fo kopelisa moto priere makasi avokende oyebi ke place moko bokutana na bato moko boye soki oza ya kokita kokende te bameka ko bazwaka te mokolo alia yo okende oza faible bazwi yo do fo kozala mayele koyebaka nde nalobi bandoto oyo nini yo olotaka bandoto nde moto ekoanonse yo nde eta na yo nini ozali mpo nga soki ndoto wana te nakoka ondima teke eta na nge kiti mpo nagardaki motema na nga na yini mutu te na tyoli mutu te na tongi mutu te na lobeli mutu mabe te nasali effort nasalela oyo bible elobi toprie mpo na banguna na biso toprie mpo na bato baoyina biso toprie mpo na bato baokosela biso makambo nasali effort nasala yango me tala molili ekotaki nzoka ndenge nazalaki mosika na bible na meditaki te na bandaki komedite te epuis nalembisaki priere yo bandeko na nga tolembisa priere te
méditation nde nauti koexplike. Après elo nini yaki koleka, elo nini yaki koleka na ndoto wana, ndoto leri na lamuki na ngape na le après ce qu'on a joué qui décision que il faut na kota mabondeli makasi, na kota mabondeli makasi bon na oleka na réseaux sociaux. Pona yebi ke réseaux sociaux eza mabe pona nga. Nde na kota ki mabondeli, na koti mabondeli na nga bandeko. Ezaki na si deuxième jour na nga ya prière, nazo bondela, en tout cas na bondela ki makasi. Na bondela ki pona mona ki nga pendana ke za molili. Doki mobulu. Na koti prière mukola mibale, je crois. Nazo bondela aka na salon na nga. Leka nazo bondela bandeko na mona ampula munene peli pa mwinde ngalisi. Oh, leta na olinga na kamwa ni na mona su mutuse peli pa mwinda bampuli mibale peli na yoka nzamba alobi na nga Adeline osali bien okoti mabondeli noki, pardon, nzamba alobi na nga Adeline osali bien, nzamba alobi na nga Adeline osali bien, nzamba alobi na nga Adeline osali bien ndenge o pelisi minda, osali bien ndenge o pelisi minda. Nzamba lobi na nga osali bien ndenge o pelisi minda noki, alobe na mpenda bongo abi osali bien ndenge o pelisi minda noki le mulili ekotaki o pelisi minda mbango osali bien. Wana nzambe alobi na nga ndenge wana premier jour première fois loba na nga na kote prière ilokwa na deuxième jour na nga prière na pambola ki nzambe na sepela ki makasi prière mosule na obonda na musu mwinda musu amisa to epeli su makasi pa epeli na musu mwinda epeli lisusu mamoko eleki. Après le nazo sambela ka nde na kota ki prière bongo nde nzambe ekoyebisa nga alobi na nga Adeline wana na obondela na omona vision nde alakisi nga nzambe aloba na nga bia Adeline omoni ndenge monguna satana abongisaki des serpents. Mamona omona ba serpent mibale bazokende. Ba serpent mibale bazokende bandeko nanga. Nzamba elisinga monguna satana abongisaki des serpents le mulili ezokota na vi na yo. Le mulili ezokota des serpents na bange ba kokota na vi na pona ko détruire yo. Kana bia bon lobi oui, tala des serpents bangona ba okende. Na moni pa des serpents ndenge bazokende. Alobi reisma o pelisi mwinda mbangu. Po le mulile kotaki, monguna satana abongisaki ba serpent mibale. Ndenge mulile zokota na vino bongo ya kokota. Bo comprendre de place na do monguna satana abongise ba serpent mibale, le mulile kota na vina nga bo. Ndeni ya ibe mulile zokota na vina nga. Ndeni monguna satana ibe mulile kota na vina do ye mutakoti saki yamu. Asalaki eloko moko pongana na koma na mulili. Nasi bo comprendre mamna lobi. Yango yo ozo landanga. Eza na exemple mama moko na opesa mama moko ayisinga bi mama Adeline. Nde na zabo na boko libana na pasi mbala kufa. Na oka ipasi na mutema pona place mamana. Abi mbala kufa na boko libana na pasi. Bana bakoli bakomi na ba université. Ya suka za so na 24 ans. Ya liboso azu aye poto. Azu mbali sopende ni na ye poto. Abi mama so boko biso na pasi fo mama ya. Abi abengi singa na ye na poto. Le na komi na poto. Mubala mwana modela finganga no ba finganga bongo na vite. Nemso mama na le azoba na oka pasi na mutema. Abi mubala mwana ngana boti mwana ngadi boso mubala mwana afingi ngana ndenga mukete mama Adeline nanu mutafinganga bongo tenga na bilimbisa ye kokanga ye na mutema tabi mama Adeline banda elo nde na ye poto bo elo na opambo nzambe pona komolanda na réseaux sociaux nazolanda ba message bozo pesa en tout cas esalinga bien na se dépouiller na landi message non na se dépouiller en tout cas nazo sepela makasi ngabi kokanga ye na mutema teza maneva monguna satana azosala bongo po akotisa molili na vi na yo po akota détruire akota pa muta musika te akota kapa muto yo tokanisa oyo yebi kaza ya nzambe.
donc ndenge nini nzamba lobi nanga lobi ke abongisaki des serpents na baninga bakokota na vi na yo ndenge abongisaki des serpents mpo bakota le molili ezokota na vi na yo. Chance osalaki ke opelisi mwinda mbangu le molili ekota opelisi mwinda mbangu. Omoni importance ya bandoto. Importance ya bandoto soki na lotaki ndoto wana te na sosola. Importance ya ndoto pe ko sosola yango. Puso na sosolaki yango te na nga na yeba te nga na loba ndako molili boye ndeni lo ne ekoti molili na ndako na nzoka molili wana ezalaki nga moko eta na nga spirituel molili ekotaki nde nzambe alobi na nga bongo baserpent bazokende eleki journée wana lobi nango nazobondela nzambe ayi koloba na nga nini alobi na nga Deline nalakisaki ode serpent wana oyo baninge bakota na vino le molili ekotaki nga na bi olakisaki nga alobi na nga bo alobi de serpent eza de bana basi atangi na nga bakombo na bango te abi eza de bana basi moko aleka na réseaux sociaux moko aza membre ya famille na yo bango nde bato le molili elingi ekota na vino bango nde bato baningi bakota na vino mpona kodetruire yo nayebi te koma baningi bakota nzambe aexplike te baningi badetruire nga na nini nzambe aexplike te yango nazoyebisa bino bandeko na nga makambo oyo po toyebake monguna satana aza rize toloba yango kaka na monoko me toyebaka makambo oyo tozala mayele totikila ye porte d'entrée te totika te akolukela yo eloko moko eyela yo ale emema o na distraction totika te bandeko na nga totika te nga namonaki ke nazobatela motema na nga na oyina na nga mutu te na otyola na nga mutu te na otonga na nga mutu te nalingi na nga mabe ekota na motema na nga te naza motema na nga peto kaka naza motema na nga peto pembe mais prière na bible yango nde eza mwinda yango nde kuta omoni yango nde kosala ole ozobondela makasi mpe egarde motema na yo mpe bien motema na yo fo garde yango bien mpo lere ozogarde mpe motema na yo bien bondelaka mpe mpo so motema na yo ebebi priere na yo mpe oriske nzambe azoyoka yango lisu te nzambe abi alimbisaka biso nde biso tolimbisaka baninga so moto asali yo mabe okokolimbisa ye te bandeko na nga nzambe ayoka priere no te toyebaka notion wana toyebaka makambo wana so toyeba makambo wana toza bien na vie na biso mpona ata bazofinga oyo ozoseka obia afoka bafinga c'est normal yesu masiya alobi nga kutu nzete ya nga kutu nzeta mobesu ta ndenge basali nga bo bino nzeta kokauka baosala bino ndenge ni so yesu masiya bafingaki yo mpe fu bafinga o garde motema na yo propre mpe bondelaka na bepreuve nyonso bondelaka tangaka bible meditaka parole po mwinda na yo ekufa te bandeko nanga so mwinda na yo ekufa eza très dangereux nayebi te de serpent na bana basi na baninge bakosala nini nayebi te nzambe kaka ayebi le nécessaire kaka ke mwinda epelaki na vi na nga yango moni nalobaki ke nayebisa bino bandeko na nga boyeba makambo oyo bozwa mayele botika te temps ekomi mabe makasi moni nga lokwa balukaki koboma nga na 2021 nakufa te nakoma 2022 te ndeka nzambe abikisi na ye na bolingo na ye na ngolu na ye na 2022 oyo yango omoni ke balingaki mwinda ekufa po mwinda soki ekufi baserpent oyo nzambe alakisa nga liboso baserpent mibale alapre kolakisangaki baserpent wana eza bato mibale bana basi mibale moko abi na nga aleka na réseaux sociaux moko aza membre ya famille na nga yango na oyebisa bino bandeko na nga bamembre ya bafamille na biso bakolaboraka na bandoki mosusu tokutana na bango na bapoto awa na bandoki mosusu ya bakamarade oyo okutana na bango bakutanaka na koexplike bino na bavideo mosusu nde bakutanelaka nga na mona nde bakutanela bakosala effort
batindelo camarade moko nako expliquer ka biloko ndenge ezala batinda camarade moko bozani ba proche makasi pona nzela na ende po bango bakotaka na vie na yo ofanda na ndako boye nzoka na ndako mutu moko azala na misala mabe ye wana nde mutu nde na kibomo tolobela yango ke ya obanda ofongola porte mpo bato bakota kofongola porte wana ezala nini ezalaka ye wana akozala ata mosusu oyi mwana yango aza exemple mwana to ndeko mwa aza misala mabe bazoluka bazwa o bakoka o te ye sikoyo asala fo asala likambo moko epesa okanda lere epesa okanda nde sikoyo eza porte oyo ye afongoli yo lere oza na kanda nolali na kanda ye sikoyo oyebisa bato wi nasalaki yango nasalaki eloko boye po asilika nde aza boye aza na kanda boya leo bokuta ye le mpe basala mpe bongo bakuta o mpe polali na kanda mutu so oza na kanda okoka mpe obonde ya malonga te obi oyini osali mabe donc kaka bongo ofandaka oza na bakamarade moko olobi na yo eloko te babengi oyo olobaki yo osali boye ozongisi eza bazofongola ka porte ozomona bafongolo porte fo tozala mayele na makambo wana antuka nzambe azala na moko na video oyo video ngo nasalaki ya liboso malheureusement nalobaki ebele makambo kitoko nalobi mpe wana mais natia boye video yango ekati na comprendre yango kutu te ekoti te nde yango naye kobandela deuxième video oyo antuka nzambe azala na bino makambo mosusu oyo nalobai na video wana peut-être ekota nango mpeka mpo na explikaki mwa makambo ebele na video yango ezwaki ba 1h et quelque ezwaki mpe ya minute ebele nalobaki makambo ya bien mpe ebele mais na video oyo ya mibale nazokoka te peut-être naobanga ta mosusu nazorepete likambo si nalobaki mpo lokwa nasalaki idea liboso video ya liboso le makambo mosusu awa nazokoka koloba te mpo nazomona okwa na repete yango mais problème eya te yango nalingaka soki nasali video nasala mbala moko mpo soki nabomi le nakosala mosusu soki ekufi le nakosala mosusu esalaka nga ke makambo mosusu swati nakorepete makambo swati naoloba makambo mosusu te mpo nazokanisaka esi nalobaki yango nzoka nao nalobi te mais problème te nzambe ye moko ayebi pourquoi esalami boye donc nakopesa bino Luc 18 1 à 8 botanga yango bokomona parabole oyo yesu masiya apesaki na mwasi oyo aveuve na juge mpona mwasi oyo aveuve na juge ezolakisa biso mpenza ke ifo tobondelaka ere nyonso fo tobondelaka lere nyonso nzambe azala na moko na bino nzambe azala na moko na bino bopartage boaime video bacommentaire na bino esalaka vraiment bien makasi nzambe azala na moko kimia na nkombo na yesu masiya ezala na moko amen.